C'est en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo que le président Denis Sassou Nguesso a reçu en audience ce mercredi la ministre déléguée de la RDC près du ministère de l'Environnement pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba, porteuse d'un message écrit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à son homologue congolais. Ces entretiens qui font suite aux échanges que la ministre du Congo-Brazzaville de l'Environnement, Arlette Soudan-Dono, a eu récemment à Kinshasa avec le président de la République démocratique du Congo, ont porté sur la nécessité pour les deux pays d'avoir une vision commune sur la nouvelle économie du climat à quelques mois de la tenue à Bakou en Azerbaïdjan de la COP29. Nous avons discuté sur la commission de climat du bassin du Congo, où le président Sassou, le président de la RDC, voudrait que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau, au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va peser face aux pays du Nord. C'est quand nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. L'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat en création en RDC a été un autre sujet qui a retenu l'attention du chef de l'État congolais et son interlocutrice. Le du Congo a eu cette vision de créer l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. Il avait écrit à ces homologues du bassin du Congo, principalement le président Sassou Nguesso, pour voir comment est-ce qu'on peut ensemble développer cet institut. Vous savez, les questions du climat, l'expertise sont définies toujours par les pays du Nord. Nous voulons, nous, au niveau de l'Afrique, développer et exploiter notre expertise locale et régionale dans le climat pour que nous puissions définir nous-mêmes nos forêts, nous pouvons avoir notre propre base de données, nos propres définitions pour que nous puissions mieux le valoriser nous-mêmes et avoir les compensations dont nous méritons. À noter que les questions de défense, de protection et de préservation de l'environnement ont toujours été au cœur des préoccupations du président Denis Sassou Nguesso. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Bonjour, bonsoir, bon dimanche, mbote na ba Congolais nyonso partout bozolanda ngai na nord, na sud, na est, na ouest, pe na centre, na diaspora, ndenge moko bozolanda ngai en direct ya o babengi état-major politique ya armée des bâtisseurs tshisekidistes ABT Lingomba oyo na Kambaka, émission na bino masolo ya UDPS avec Baba de la jeunesse. Merci Nanzambe pour permettre tous à la vivant lelo lisusu. Ce n'est ni parce que tous a spécial, mais c'est par la grâce. Lelo to ana masolo ebele ya kolobela na kati émission na biso masolo ya UDPS ya liboso tosala nanu rétro ya makambo elekai na semaine oyo. Rétro na biso to juin au mokonzi ya mboka akokisaki 61 ans
Donc, bon anniversaire na yo, Fati Béton. Vaut mieux tard que jamais. Et merci beaucoup na maman Marthe Kassalou. Ndenga Botela Bisso, le président le plus beau d'Afrique, le président où vraiment Ozane Sengoka Kamba Bisso. Merci beaucoup na maman Marthe. Ndenga Botela Bisso Fati, Viens na Bisso Fati, 61 ans d'âge. Le 14 juin, je refais sa bon anniversaire na honorable Michel Kabwe. Honorable Michel Kabwe, président de l'Assemblée provinciale Yao Katanga. Honorable combattant Michel Kabwe, yé à Botamara, jour moko après mon Konzamboka na mois de juin. Donc, Michel Kabwe, bon anniversaire, vaut mieux tard que jamais. Merci pour la police du débat dans l'Assemblée provinciale Yao Katanga Ndengozo Sala. Michel Kabwe na Katanga. Félicitations à Grace Bilolo pour l'élection na Congo central. Félicitations pour l'élection na Congo central. Vraiment cette fois-ci, Congo central, il faut vivre babengi kana sucre nango, baport nango, barrage dinga nango, donc ba ressources naturelles nyonso ya na Congo central. Cette fois-ci, il faut vivre un bon péage dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Grâce Bilolo, félicitations. Félicitations à mon aboute Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, mon aboute, Oyo, honorable député, à sali choix à l'Assemblée nationale, au lieu du Sénat, a gagné une Assemblée nationale, a gagné un peu dans le Sénat. Mais jugé bon Azana une Assemblée nationale. Félicitations Augustin Kabouya pour la médiation au Salaki entre le doyen Jonas Mukamba na doyen au Azalaki déjà na poste. Ndengo arriva ko vandisa wa bengi l'esprit na bango pe ko amener le doyen Jonas Mukamba, le sénateur de l'Équateur, na raison. Parenthèse moi mouké, le doyen Jonas Mukamba, abima sénateur de l'Équateur, maza originaire ya Kasai. C'est tout simplement pour vous dire, so sali bien, même bateau baza ya ndinga na ote, bateau baza ya clan na ote, bakolinga yo. Dans mambo to tia déjà, ya kolobake des autochtones, des originaires. Ils ont un bilomo et tena nango debout. Donc, Togo Salapé, dans le cadre toujours, il y a amplifier l'unité nationale pour permettre à tout postuler dans la province. Nous avons renforcer de plus en plus l'unité nationale. Nous avons un sénateur en Équateur. C'est que les Razala gouverneur qui a salarié, il a un bon souvenir. Nous avons un bon souvenir. Vraiment, félicitations. Dissous, Nazantini Ngobila, parce qu'en Afrique, les gens ne démissionnent pas facilement. À outil déposer des missions, mais à Tiki, na Obabengi, ville de Kinshasa, Obabengi, chef-d'œuvre, il y a marché central, donc Obabengi, new marché central, Zandouasika, il y a capacité d'accueil, il y a makasi, il y a un amphithéâtre. Atiki quand même malgré que batebé babandé ko douter. Toujours dans le cadre de la Makambu, le gouverneur actuel de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a levé pour raison d'éthique à Boine Mabanga. C'est-à-dire au Vaniga, Daniel Bumba yoke lokoyo, à Boine Mabanga, à Boine Baye Mbaye, cabinet Lobaki. Aboine Daniel Bumba yoke lokoyo. Aboine biloko wana. Daniel Bumba aboine Mabanga. Alobi, il faut demander l'autorisation. Matata pour ne pas boire nango. Il faut demander l'autorisation pour dédicacer. Il faut et se cohabiter dans le programme où il y a sala
ya célébrité to ya lutte contre kuluna mais libanga mo Daniel Mbumba grand prêtre aboyi yango so obwaki libanga na vuluba so obwaki libanga na bandenge mo boye akoriske atraduire en justice. Na programme d'action ya mama Judith sikoyo tobandi okota na mouvement ya lelo na programme d'action ya mama Judith aloba création d'emploi. Oui, tout simplement qu'on rappelle na maman. D'abord, félicitations encore. Première réunion au Conseil des ministres Salamaki vendredi au passé. Na kati ya réunion wana mokonzi ya mboka rappela na batutu ke ndenge zawana il faut musala. Donc pour les athées. Mais loko malonga o na sepeli babi après chaque trimestre évaluation bando salama na cabinet na cabinet. Toyebisa mokonzi ya mboka eza vraiment pratique et exécuté. Évaluation donc après 3 mois basali évaluation na ba ministère nyonso sali nini po ani osali yango te. Donc ba ministre misusu o bazali neti bamela ba volume balala bamela ba o babengi pongi bayeba ke après 3 mois ko risquer pour longo. Biso pe na cadre babengi armée des bâtisseurs tisserélistes confiance na gouvernement totiango sous réserve pendant au moins 100 jours, c'est-à-dire 3 mois. Donc mambo elekaki très bien ndenge boomona na ba vidéo arrivé à ba ministre na conseil de ministres, c'était ça. À part ça, avant conseil des ministres il y a eu babengi ba passation de pouvoir. Ba remise et reprise de Salamaki bomonaki oyolo ba ministre reconduit neti ba Jean-Pierre Liaouler bazongi ba maman Eve Bazaï bande bazongi ba Aimé Bondi 142 bazongi donc ba ministre reconduit nde bazongi bomonaki mais bomona pe départ ya ministre moko ya EPSP Tony Mwaba oya biso IDPS ba Jean bakoma même près ba beta directeur neso conseiller na ce qui prouve que Tony Mwaba sala bien te. Tony Mwaba sala bien te. Même de côté ba combattant Tony Mwaba solo la bien te. Dans obima na ministère ba tu ba OCP là à part ça les sous Doudou Fwamba ministre à finance a salari passation de pouvoir remise et reprise na Nicolas Kazadi botala ndenge lekaki Doudou Fwamba moto ayeko simba kita ya ekolo moto ayeko simba kita ya ekolo o toza trop silka ko stabiliser o babengi mbongo na biso donc Doudou Fwamba asalaki remise et reprise na o babengi Nicolas Kazadi. Ba remise et reprise de Salamaki, conseil de ministre Salamaki, par rapport na ba remise et reprise, nazo glokwa natangi komwa Nicolas Kazadi, na côté ya parlement, Vital Kamerhe, l'un de que Vital Kamerhe remet simbara na parlement, na kosaki pesa vérité. Vital Kamerhe a autorisé ba ouvrir banquette pour na mambo ya balampadaire. Oh Nicolas Kazadi azalaki en tête balobi ba ouvrir pour na balampadaire. Na yango tozoyebisa na batu boye. Ouvrir banquette et lobi te ke bakangi mutu moyibi, ouvrir banquette et lobi te ke ba condamner mutu. Pe balobi ke aza na liberté ya osala ba mouvement na ye. C'est-à-dire Nicolas Kazadi ako kima mboko te pona banquette, aza na la liberté, justice et osala. Vous comprenez? Justice et osala musala nango par rapport na bakisation ba osala contre Nicolas Kazadi. Banquette eza ya kofungwama totika o babengi ba polémique inutile. Na ba polémique inutile, je viens ici déplorer un chevalier de la plume, c'est un professionnel. Na ebiteka so eza na ba sentiment
ya parti oyo esalaki azala na chaîne Message Jean-Marie Kasanda osala émission momba Club 50 Club 50 wana obengaka bato bayina UDPS ba-anti-fati bato ya ba-haine malgré que baa bajournaliste mpo bavanda bakritika UDPS là c'est l'UDPS donc émission oyo babengi Club 50 na compréhension na nga il faut ala bajournaliste ya batendance nyonso mais tomoni yo osala baironie socratique na émission na yo vous invitez les gens oyo baya oloba baverbalisme na kati émission na yo bazokritikaka UDPS bazokritikaka pouvoir en place tosi tokomprena yo osala yango mpo chaîne ozwa yango quelque part dette morale ti chaîne ozwa yango na kinga kati donc okontinue mission na ligne éditoriale no toujours ya osape pouvoir na biso Message Jean-Marie Kasanda wana eza makambo Coupe du Congo ebetamaki bana veya baganyaki ve ebimi champion mais ve ebimi champion Coupe du Congo ya mbala oyo vraiment mokonzi ya mboka Fati amoureux ya football ya sport wa azalaki na stade pesi Coupe du Congo valeur bato batala yango kutu ye moko remettre coupe accompagné na nani na Didier Mudimbu oyo aza ministre ya sport c'est-à-dire makambo ebandi deya na makambo ya sport po bino mo boyebi ke Coupe du Congo bakipaka yango te mais mokonzi ya mboka se déplacé na stade po apesa ye moko Coupe du Congo. C'est déjà un premier pas avec Didier Mudimbu oyo toza voir un espoir ebele. Toujours na ba nomination Monsieur Anthony Nzinzo Kamole. Monsieur Anthony Nzinzo Kamole, directeur du cabinet ya mokonzi ya mboka et en plus pasteur. Polémique beaucoup molinga bo créer. Fati aza na droit ya nommer directeur de cabinet mutu nyonso. Ce n'est pas obligé ka mutu yango face ya UDPS. Que l'église de réveil net ba Philadelphie eza na ba ba confession religieuse. Eza ndenge mona ba mutu de l'église catholique, eza ndenge mona ba o ba ba protestant na ba musulman. A nommé un technocrate. Un technocrate, félicitations, Nayo Dadi, directeur de cabinet Dadi, au Babengi, Anthony Nzinzo Kamole. Un technocrate qui va faire au Babengi un travail administratif. Un technocrate, on a dit que par conseillers spéciaux, ya maboko milayi ero baza mal à l'aise. Amosali ya nzambe. Il faut ça la bonzambe na kati ya cabinet ya président. Tomenisko bonzambe avec Anthony Nzinzo na kati ya cabinet ya président. Mosali ya nzambe. Donc les Satan arrête-toi au nom de Jésus. Dadi directeur à cabinet. Boza mal à l'aise pour maboko na bino ezalaki milayi na kati ya cabinet. Ya onde boko moninga bozwaka ba combattant o bomona bango ba inutile pour bo utiliser bango ba lobaka na ba TV contre lui. Personne ne peut commander au président de la République si on va une question à nomination. Personne ne peut commander na président de la République si on va une question à nomination. Mais c'est Anthony Nzinzo Kamole
bonne chance, bon travail. Sala musala bien. Pour endimisa biso su kozavwa mosala nzanga so. Sala musala kitoko. Bao bandima nzambe te baloba matala moto ya nzambe ndenge asalaki. Il y a eu des hommes de Dieu basa pembeni ya baroi na Bible. Eza biso te moto inventé yango. Il y a eu des hommes de Dieu o basala pembeni ya baroi na Bible. Maintenant, il y aura la lumière dans le cabinet du président de la République. Félicitations na Papa Guilhem Nyembo pour na travail à Salaki na kati ya cabinet et après mokonzi mboka même biso ba oublié tozwa ta moyen de déplacement. C'est grâce à Papa Nyembo. Na esi bien on. C'est grâce à Papa Guilhem Nyembo. Denga nazwa moyen de déplacement, moi voiture. C'est grâce à Papa Guilhem Nyembo. Félicitations na esi bien on. Les bienfaits babosa na angote. Donc ndenge zawana tous les ministres balongwe bao bazala na biso solidaire. Bao babanda ko kanisa biso. Pour manifester personnellement ngana otikala ko manifester les bino jamais ingratitude. Parce que vous étiez solidaire vis-à-vis ya biso ba misusu to tikalaki na sanzete pe na obabengi temple de la démocratie. Toujours en rapport avec l'actualité, les Congolais vont écrire leur propre histoire. L'Afrique se libérera le jour que l'Afrique va écrire son propre histoire. Bomona mama mo ya koko ya mundele na pe soit la belge so français collecte bâtiment mundele mo boy. Akota makam na biso. Muze kuta katela ka ba téléphone na ba série wana ba mama na so collecte bâtiment. Aoya obenga président honoraire Kabila, c'est lui l'unificateur du Congo pour na 1+4. Histoire anazo koma na ete seza ya ba wallon to ya ba flama. Et bien ngote histoire anazo koma. Unifier le Congo. Non. C'est mettre dans une table de négociation avec les belligérants pour se partager les gâteaux na obabengi équation ya 1+4. C'est ça unifier le Congo. Akenge akoloba makambo so ya ba Napoléon so ya ba Louis XIV et aya koloba biso makambo mo boye oyo ko énervé lem sous ba mental na biso na moment. Gouvernement bini. Mais gouvernement fait baké makambo musala o bati premier point yana. Les a cadeau te ba na ba pesa biso ba. Les en article 36. Gouvernement est obligé à couper sa vie sur misala. Et misala ngo ezala ya bien. Na koya ko créer pe ba emploi ngo. Oh na ngeza ya na salaire nini? Salaire ngo ekoka osata ko beta ta debout du mois, ezana na salaire nini? Est-ce que smig ezalaka? Les bolo ba sa ba emploi. À part ça, les sous, d'inspecteur ou à travail bonoma, ou bako bandako veille que musale ça m'a bien. Ba futa maka. Tout ça, ils ont matière bocha na table. Ba lobby 3 mois à travail après évaluation. So ba monyozo sale le côté au coup fait du bureau climatisé ba kolongo l'autre cha pression. Peuple première au ba lobby premier conseil des ministres c'est les kaki. Bomoni yo babenga agenda na ngai. Yo pe somba agenda. Na réunion à conseil des ministres babi ki babando ça l'évaluation après 3 mois. Nga na notango déjà. Yo pe somba ya yo agenda poto landelaka makambo mboka. Toyaka otika batute Congo eza ya biso nyonso. Seule la lutte libère. Je dis bien, seule la lutte libère et le peuple gagne toujours.
Seule la lutte libère et le peuple gagne toujours. Tenons bon.